vous êtes là devant le bureau de la coordination des opérations électorales de la MOCA, COEL. Et je m'en vais remettre la parole au président Jean-Félix Essenga, qui est aussi le président de la coordination des opérations électorales de la MOCA, COEL en sigle, pour vous faire étalage de l'ensemble des opérations d'identification et enrôlement. Depuis le 24 décembre dernier, au début des opérations, jusqu'à la fin de la première ère, début de la deuxième ère et troisième ère opérationnelle. Donc, je vous invite à suivre le président Jean-Félix Essenga, à qui je donne la parole. Tolobi, mukolo nyonso oyo leka processus oyo ndeko Kadima azokamba ezali ya solo ezali penza escroquerie, ezali penza kimoyibi oyo ezobongisama. Tango totali ba makambo nyonso lekaki na processus oyo na première ère opérationnelle, c'est-à-dire Kinshasa na ba province nyonso oyo a Congo central, le Grand Bandundu nyonso wana, tomoni que bambeba nyonso oyo salamaki na ba province wana, bambeba nyonso wana ezongi lisusu ezongaki na deuxième ère opérationnelle, ezongi pe lisusu na troisième ère opérationnelle. Elingi koloba que Kadima na bandeko na ye oyo bazo sala bazo kamba seni bazwaki mesure ata moko te, babongisaki eloko moko te, ba réparer ba machine te, basali ba augmenter ba nombre de kits électoraux te, ba rapprocher ba centre d'enrôlement te, basali eloko moko te, c'est-à-dire oyo esalamaki ezongi lisusu, comme pour dire bango baza na solution moko te, bango bazo bongisa eloko moko te, et la kisi intention na bango ya kolinga ko bebisa opération ou processus électoral. Tolobi tokoki ko comprendre te ndenge nini ba problème nyonso oyo ezo to vivaki na première ère opérationnelle ezongi na deuxième na troisième, et kuna tobanda koloba ndenge babongisaki ezali na batu oyo bazo frauder, bazo sala ba enrôlement na kikuku, elingi koloba ba machine ebimaki. Tango tolobaki yango balobaki non ezali ya solo te, lelo zamba bongisi ete accident moko esalema na nzela ya Tikapa wana tomoni que député moko azalaki na bakit na bakarte azosala ba enrôlement na ye. Alors tozo mituna boni ba parlementaire, c'est-à-dire ba député na ba sénateur, ba membre nyonso ya union sacrée, boni ba oyo baza na bakit na bandako na bango bazo continuer kosala enrôlement. Nyonso oyo ezolakisa polele que bandeko na biso bazali mal intentionné, bazo préparer ya solo fraude électorale hold up mususu na 2023. Et tolobi tomoni na poto eza secrété bino pe bomonaki na bilili bandeko ya poto bazo se déplacer te pour okende ko s'enrôler, bazo tinda ka ba photo na à travers WhatsApp batindi photo, et puis ba pesipe mbongo ba enrôler bango basali ba carte. D'ailleurs bomonaki oyo bandeko mususu bauti ko prouver na poto noir sur blanc na kopesaka $5 mutu moko a s'enrôler na ba centre bisika ebele et ba pesier ba carte ebele. Bozomona que rien de sérieux n'a été préparé pour que mutu ya solo atia elikia na ye apesa confiance na ye na oyo organisation oyo ezo kambama na ndeko Kadima.
tolobi ndeko nanga na basenyezi na époque na bango basalaki fabrication fabrikaki ba résultat mais oyo zo se préparer lelo ezali pire ko esalamaki. D'ailleurs lelo soki oyebisi mutu nanga fabrikaki ba résultat batu ba oyo babanda kolinga kowanga na pour le plaisir de le faire lelo bazui bango moko preuve à partir ya interview oyo monsieur nanga auti kosala na Jeune Afrique ye moko polele alobi boyokani ezalaka pona ba tosa la passation de pouvoir oyo donc muto ya ko wanga na yango ezali susute quand bien même azolinga ko justifier que ezalaki pona ben de sang écoulé te tina ya élection ezali été peuple à se choisir ba oyo ba ko kambaye na ba institution légitime nde koki kozala ba institution ya solo oyo kozala moboko ya kosala développement na mboka oyo. Malheureusement tomoni ke nanga basalaki likambo mususu donc tosengi na seni apesa biso cahier de charge oyo apesaki société sud-coréenne au Miru système apesa biso cahier de charge oyo permetaki ye a gagner marché. Tosengi ambassadeur ya Corée du Sud amikotisa na likambo wana po totala batala malamu contrat oyo esinyamaka entre CENI na Miru système batala soki corruption ezalaki te yango wana tozo exiger que CENI na lombango a organisé bokutani entre ba partie prenante na ba élection partie prenante nyonso na partie prenante wana tozomona entre autres Union Sacrée FCC Lamuka société civile et que sais-je encore bakutana na lombangu pona ko analyser kotala malamu makambo nyonso oyo ezalaki préparé de sorte que tokoka kobongisa kobongisa to se mettre d'accord pour que ba élection ezala impartiale transparente et apaisée. Nde oyo tozo senga tolobi tolingi to rappeler te que na mboka oyo au moins 26 millions ya ba congolais bazana bosenga ya aide humanitaire boyebi pona nini likolo ya ba bitumba kuna na est likolo ya ba déplacer likolo ya bana contenir ba situation ya mabe bana ebele babeli kwa chokor maladie baza besoin na intervention voilà ba organisation humanitaire ezokoka ko trouver ba donateur te mais entre temps na mboka bazo dilapider mbongo ndenge ba moni yango wana tolobi na mokuse que to se rendre lisusu compte que na air opérationnel numéro 2 na numéro 3 bokomona na ba centre mususu ba policier bazate ba centre mususu même batu bazo subir menace ya ba policier bazo exiger bango mbongo bazwa ba carte d'électeur na mokuse nde oyo tolingaki tosala lokola révélation to apporter yango na communauté tant nationale qu'internationale ba mbeba nyonso oyo CENI azo préparé donc tozomona que CENI ni de près ni de loin azali mal intentionné azana souci ata mokote ya kosala ete makambo elekana kimia azo préparé chaos azo préparé bitumba azo préparé kotia mboka na mobulu biso tolobi esengeli to arrêter bango pour que babema mboka na esika wana te. Merci.